Ce qui dit que la gloire vienne à toi. Pratiquement comme le commissaire. Parce que le monde va commencer à y côté. Que la gloire lui vienne. Yes, on va me baisser la gueule. Attends, autant, on y va, il y a aux unités, mais si on peut s'en faire, on peut rien. On a besoin de possibilités. Il y a pour ça un miracle, si souffle de vie, aussi dit âme à mon tour, aussi dit esprit à mon tour. Nous devons dire ça tout gloire et salut. Nous sommes au télémi awa, balobi yo au télémi wapi. Ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV, chaîne ngai ya yo ya ye ya biso banso. So boni bo mona ba gag, ba émission éducative, boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV. Biso to télémi ba ko na biso Mexico. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Amen. Sikol. Le vote au Kangani. Nani na boni na nzam. Na moyo matadi. Poussa na mulimo. Poussa na makanisi. Poussa na mjutu. Était ondima et nzambe la kuyoka. Avec le zongi ça va voir pour la cahier na solo na mulimo pe na solo na kumu na Yesu. Dada na italo. Na yeye te na kuyoka. Baba te olobaki quatre déclarations. Tatanam, ce qui moi n'a yé à saigner et non, à saigner l'imha, à tabatali banda ou à pêcher. Ce qui moi n'a yé à saigner l'ici à maille, à tabatali niota, où il y a deux ici, il monte la Eva, et à pêcher. Mais tatanioso. A zongi sera comme moi le c'est le bon bossé à moi ya wala tata na gaina lola o zele mokilité a wala mokilawa milimo be kota la biloko nyonso kota na masua na noé les pires et pires yo le kusengete Pirete na yo e kukisa utaka kumena makia na Kristo Yesu. Yawala tata les impies on va kuta kile kabla na we na ash pasali kutungi sa biso bato dime mwana na Yesu. Mais l'autre télémi domine de tout a été accompli dans le Koulouzou. Et Koulouzou est dans les solutions. Il y a un problème, il y a mon tout. On est dans l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Azoï Yanou, qui nous a pour nous, Zoutoyo, et les provisoires. Et ça a donné un mot. Il y a un exemple qui a été poussé à la mission et souffert au Israël pour moi. Mais toute chose visible a un délai. Délai sur les cils. Mais nous avons besoin des choses éternelles. Mais diable, azalaba piège, azalaba, abiloko ndenge na ndenge tolo pour le baby ça vous dit. Et si tu n'as pas eu fait du tap, pas dit
mimi bazongisima mpona kuzanga baarme défensive les armes offensives oyo molimo yo osaka nali kopesa na moyo bakimeli yesu tika miniti oyo baoyo balingi kozwa bibundeli ya molimo fungula lola dala bapiesi diabolike dala bapiesi satanike ezengi biso mpona kulungula biso na kati na kondima kati na kristo yesu. Mais on était tout est accompli. Dès que mon union se faisait pour l'autre, mon autre m'avait, parce que moi, mon ami m'avait, pas dans l'eau, qu'il soit libéré. Libéré. Non, non, Seigneur mon Dieu. Opesaki na Noé akosa biloko yose ya kolia na kati na masuwa esika refuge mpona kozileilaka tata oyo apesaki na nyoka oyo abelisaki mutu kiilelaka tata ekolia akutinda mwana na ye mpona koya kotombola lingomba on a le corps mystique de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Alors que ma union se faisait aussi l'enlèvement. Elle a besoin pour vivre mieux, mais à où déjà le délai. Délai de mission comme la somme Sili et Sili. Ngayo na le banayo. Délai dans la SSI là qui va 80 au premier piste. Mais pour moi, il est mort, pour moi, il est aussi de passe. Donc, le début, si la bonne dans la témoin, il y a grâce de Dieu. La télévie pour la grâce de Dieu. Dès la ici là qui, des allemands cachés pour pouvoir voir les architectes, mais j'ai confiance. On a pour l'attendre, je un kémo, je zana kupola, je zana malade, oyo Yesu asekwa kinemo. Tika, mutu yosa yale kukapata, na kati ya bampasi ya ngenilende. Azali kuluka bamukisi, azali kuluka bamnganga, azali kuluka bamazishie. Oyo bazali bato moko bazali sous la malédiction epai na yo nzambe. Ndenge soki esili esili akupumbwa lisusu te so bazwaki molimo na ndeke akendeka koya na États-Unis na motu mais soki nzambe abendi mpembo na ye parce que personne oyo aza na pouvoir ya kobatela mpembo na ye biloko misato nzambe obatelaki yango opesi nzela na motu te ete agene yango yo ozali kogene ame ya motu ame ya motu ezali éternel ekokumela libela me nzoto ya motu ezali na dele nzoto ya motu ezali na dele mais âme est dans la délété. Esprit est mon tout, est dans la délété. Est dans l'éternel. Dans la passage, esprit, mon amour, dans la délété, parce que c'est mortel. Dans la caméra, il doit y avoir papa. Mais dans la kukala na Kristo Yesu akufaki, asekwaki, alenda poko ibela. Akukufa lisusu te ye wana koprepare nzoto na ye oyo ebyaka église ya baoyo bakomoli mitema tous ceux qui sont nés de nouveau mondele mwindu mwasi mobali mwana moke mokolo nyonso andimeli yesu akolata nzoto ya nkele tika ozongisa bampusa nyonso ya moto ali kozwa nzoto ya nkembo ete
battre dans les pièges sataniques. Au battre dans l'attaque diabolique. Au battre dans la boule satanique. À survoler les colonies. Au monde ici, il n'a pas le coup dans le mon isa ya moko na makasi te na nguya te na kundima te kasi nde kundima oyo etelemi kati na Kristo Yesu yalobaki nano akufi te je ferai que 2 jours 3e jour na kusekwa oyo ekokisana pe alobaki ete olibisaka na basuku ekosakolaka na kuta nyonso kino konetwa lingomba ekokoma yango wana baoyo nyonso bazali kotambola kotatone na kondima bana lelo tika bazala enracine bazala enracine kondima na bango etelema kati na Kristo oyo Yesu akufaki akokufa lisusu te azali libele na libele tika kondima wana alobaki baoyo basali miracle soki nini que la gloire vienne à toi otika moko mikumisa te parce que monde akomosala eloko te que la gloire lui revienne Yesu amipesa bakelo ata otamoli mpona mai ya ebale ozindi te mais tikopesa nkembo mpene yango ozala Kristo Yesu oyo apesa possibilité ya kosala miracle wana oyo ete nsima ya kufa kosalisaka ye te yosimbi souffle de vie osimbi ame ya motu osimbi esprit ya motu mpe deyo oyo misato gloire ezali ya yo souffle makasi na yango ezali ya yo nzutu bongo vema oyo ezali kosalama ezali ya yo ozalanga na nkisi ozala ndoki la mort vous attend etika ete kufa na yo ezala na moto ya masumu te mais okufa na kondima parce que kufa mpona mwana ya nzambe ezali changement de lieu ezali changement de lieu mpe esaka ngo kondima koleka oyo opesi nga onga nalukaka nga na nkisi te nalukaka bamagicien te nalukaka nini te je crois en Jésus-Christ il est ma vie tika okoma yango na mitima ya bangoko na nga baleka ngai na la longévité frappé de la longévité physique c'est la sanctification et il faut vivre la vie de sanctification onza na tiki libuta na nga moko na moko azala libéré alobala kobanga kufa alobala kobanga nzala alobala kobanga soki nini oko nini tika ndima parce que yo nzambe omonisaka boye ebele na vi na nga nga ezali orphelin babokoli ngai na bamissionnaire suédois bana bomwana ngai nayebi masanga te bana bomwana ngai nayebi nkisi te pourquoi parce que bana bomwana opesaki bapère spirituel les pères spirituels bautaki kuna na Suède bateyaki nga liloba noza mpe na ndima na Yesu
tika oyo nyonso andimeli liloba oyo ebimi kati na nga aza na Angola, aza na Burundi, aza na Centrafrique, aza na wapi, parce que bisika wana nyonso yo tindaki nga mpona implanté par l'église. Otindi ngai tina Amérique 3 fois. Dans l'Amérique, na muli ba Amérique bazali kobungula basali miracle. Ce qui dit que la gloire vienne à toi. Autrement comme le commissaire. Parce que nous avons ça de côté. Que la gloire lui revienne. Yes, on va nous baisser à quel. Attends, autant où il faut le moyen aux unités, mais qui peut ça nous quel mot de l'âme. Nous avons plus de yes. On a plus de possibilités. Il y a pour ça miracle wana. Où était si mal kufa kusabisa yake. Yosimbi souffle de vie, osimbi âme ya muntu, osimbi esprit ya muntu. Mpe de yoko ni sato gloire ezali ya yo. Souffle makasi na yo ezali ya yo. Nzut, bon, vraiment, il est tout ça, ils allaient aller yo. On a un fils, on a un dos, la mort vous attend. Et ticket de Koufanayo, il a la montagne à souder. Mais au Koufana Koundima, parce que Koufa, on a entamé les changements de lieu. Ils ont les changements de lieu. Père sababu kundima uleka oyo pesinga ongala luka na kisite na luka kaba société na luka banité. Je crois en Jésus-Christ. Il est ma vie. Tika okoma ya na kiba ba bokulanga baleka ngai na la longévité. De la longévité physique, c'est la sanctification. Amen. Et il faut vivre la vie de la sanctification. Oh, ça. La petite qui est là, mon la libérer. Alors, voilà pour barrer la poufa. Alors, voilà pour barrer la zala. Agora kubanga zomini okonini tika ndima parce que yo nzambe omonisa makambo ebele na vie na nga ngazali orphelin babokuli ngai na bamissionnaire suédois bana bomwana ngai nayebi masanga te bana bomwana ngai nayebi nkisi te. Parce que bana bomwana opesaka ba père spirituel. Les pères spirituels bauteki kuna na souhait bateya kekani lobanoza mpe na ndima Yesu. Tika oyo nyonso andimeli liloba oyo ebimi kati na nga aza na Angola, aza na Burundi, aza na Centrafrique, aza na wapi, parce que bisika wana nyonso yo tindaki nga mpona implanté par l'église. Otindi ngai tina Amérique 3 fois. Dans l'Amérique, na muli ba Amérique bazali kobungula. Biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso mesiko
s'abonner alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.